Vous imaginez, Mouto yo yebe ki akufa, okunda ye. Yo servi yo biloko ya. Père, imaginez mon nom. Oye quelque part, ye Mouto yo servi yo biloko père. Nagi tellement émotionné. Naboyo nako cacher makambo jusqu'à la fin. Master, on va en Mouto akufa. Nous la fiona, à moi so dans 3 mois. S'il vous plaît. Tu vois qu'il n'a pas giflé un bâtard. Oui. Non, non. Il y a des gens qui moi, je suis en train de faire auto vivre na épée na matadi. Akundi après 3 mois, il y a eu awana Kishasa. La bébé tapé tout repas na yo akuti na katanda. Même non. Deuxième des choses, il faut que délivrance. Parce que on vit vraiment mutu oyo aza ebembe akufa. Yo le kamango batu balo balikambalo babalo beza likamni. Ndeko afani wana na kuna webie. Na ebete. Na ebiete. Otikapo mwana vina ote. Na mona epete. Non, mutu la bébé to ndenge non, non. Pourquoi le kufa oye kozonga lisusu po na batu ni baloyo? Oh bango basala yo yebiango. Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars til le 14 mars kati na Paris. Pour na ba délivrance ya moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pour na bana autiste. Babikaki to kota ki modino pour na bato ya sans papier. Bazui ba papier. To kota ki profondeur pour na bata maladie ba bikaki binombo ko botala ba témoignage. De toute façon aux ans natala kango mingi na ba uti la délivrance en tout cas tout 5 sur 5 ya Moïse va vivre fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse a eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler à ma promesse na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse a eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba Moïse a osala nga mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse a eloko na Nzambe. Donc azali prophète azali eloko wana nga moko na ye en privé na vivre yango donc commentaire ya te boya na ozana bokomona eza kuja koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci. En tout cas na ozana na ye kokumisa Nzamba ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndaku nasengaki Nzambe apesa nga mosala fixe parce que nazalaki remplaçante napesaki requête na ngai papa Moïse abondelaki mpo na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba ye kosala bikamwa kaka moninga tozala na ye alobi ye azongi mboka na ye a préféré aumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo pe ka mutozo remplacer ye Nzamba ozana o na yaki kosambela o na yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye kotatola Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa nanga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomoi na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po bacha bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo ndebo moninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba kanga mate to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimbala moko ebe sibila mananga nyonso mais Nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli pona ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susute ndebo monanga bo masuba gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Mbote bana Nzambe nyonso ezangai babino
Mama Lidi Mukadi na ye kobeta porte ya mwana Nzambe nyonso. Kolesa l'orphelin, kolatisa l'orphelin, ozodefisa Nzambe. Tango ekokomela ona moma moko ya pasi, okoyebisa Nzambe kaniselanga. Lokola eza parmi bapromese na ye asalaki, akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola. Akozanga te kokitisa lobiko na ndaku na yo na misala na yo. Akozanga te kofongolela baporte. Akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango. Molimo mosantu accompagné et touché mwana Nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko sala kebo kabwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Shalom, shalom, bande konyoso balandi. Bolanda Bisso, nakati ya notre chaîne chez Bissot Télévision. L'émission OAP, émission c'est plus Sarabino, émission ya Bravo Jésus. C'est une émission moko trop spirituelle. Oza ko aider makam tellement ébélé parce que même Christ Jésus-Christ est mort que non dans les derniers temps. Il y aura beaucoup les événements. Et les événements, ils sont pas moins belés. Par rapport à mesure que les canacats de la société, que Dieu bénisse, abonnement, ça va pas pour la bande de cognos, soit pas pour la caméraman, à mon Israël, à mon j'espère qu'à Chama, à mon Milambo, et puis na sanité, notre DT, na Combo, Yazara, et puis, encore une fois, notre cordon, na Combo, Yadini, je m'en solo. Que Dieu bénisse abonnement, Deo, tout le monde peut et puis, na papa na biso, Guy Mouteba, dans pas mon bande de cognos, bah, on va prier pour Nanga. Que Dieu bénisse, c'est une personne très spéciale pour moi. Oh yo, quand même moi temps, il y a comme un peu qu'on diriger comme ça non papa boité, na spiritualité mais aussi na physique. Mon pasteur que j'aime beaucoup na papa na comme papa Papitsaku et puis mon petit frère chéri na combat gloire Kachama. Que Dieu bénisse abonnement. Toi tu fais la pambate. Tu fais parce qu'il y a des problèmes, oh bah tu as besoin de solution. Tu es mine de moko ya mobile rapidement et awabi papa que il kamboyo. Na comme si na habité il y a une illusion et un autre tout donc jusqu'à présent ils m'ont comprendre il y a un mbang awa pour que abi papa na besoin pour aider pour na oyebate na banda pe na suka pour m'aboser à somo mbote papa mbote papa na ngai boni non ça ne va pas oui ça ne va pas OK comment on a Jonathan Ngoyi ah Ngoyi bango nyonso pesi no mbote belé bango et tout c'est mbote belé OK papa Jonathan to sambela to sambeli nzambe ya makoki na nyonso to pesi merci to tiki moment on a sala boko na yo tendre père to tiki yo nous ala seul maître ya ko diriger musala oyo na komona sumasi par la foi j'en prie amen papa Jonathan problème ezani mon père nan elo moko est dérangeant tellement ma propre Fox na ngamu na ko kwa imagine ngote banda na botama tina komi na ajo na ka lisola boete na ye komona ngo donc na même na makasi te ya ko supporter yango père moi si nanga na banda ko vanda na ndaku moko na botami na kin mais na koli na matadi avani na matadi. J'ai des amis ici, na kin oyo
ça bango to kolina bango vraiment ba tellement ebele mais na suis tant makasi yo vanda na matadi nazaki na mwasi nanga na bande ko vanda na ndako moko pe na poso kino musika te na expliquer clairement au comprendre les soucis ya ngai mwana Jonathan Ngoyi na vandi na mwasi to 8 ans ya ko vivre biso mbale ndako moko wana wapi tuvandi na matadi buzana commune na matadi na nzanza tuvandi na nzanza buzana nzanza OK ba matadi nyonso na piso nombo tebele sika buzani OK père oye ko arrivé moi ça ko belanga abeli 3 jours na malade 3 jours c'est abeli vendredi samedi et dimanche ayo kufa na soki tellement menace makasi mais naïba ki eloko moko te toyo kokunda ye to akufi to kundi to na morgue to kundi to kundi matanga pe panzani bandeko na biso bayaki donc na bino avant de la sou a linga ki tellement e pe na nyoso yanga to mesana kina ye na se décider na bino fona zonga kini parce que ba parents nanga baza na vanda bango place moko père chose grave kozonga na zonga kini na komi pa na biso ba yambinga yi bien na vandi na raisonner non na frère na ngai moko Jerry na bino depuis na ekin on a kuta na frère na ngati fona sala toutes les façons na kuta na nae frère na ndeni on le dit pas frère na yo na ndeni donc camarade bena de longue date donc tangi na ba classe tout simplement bebele na yebe na vie kan ndenge salaka ke mibali bino ni na ekin master yebite na kipe na numéro na yesuste ayebaki makampele kele ngati nena luki na localiser na luki ba collègue musu oboko na numéro na ye na zwi numéro na ye na yo bengai ale ku sipui Ngoyi ona kine se na sana kine apesi nga adresse na ye mais sinon lelo na za tenter parce que mikolo tout na parler fona pema yebi kaka mamna na ngo mena mabele fona sola na yo ya fa déranger nga kutu si WhatsApp pour mango za nini yebi sanga non maman fona sola en face père chose grave les jours na pesi master na programme on a kokoma na ndaku na ye na komi na ndaku ya master na nga ya minga oko imaginer master ibsanga ya madame azana osala moloko moko boye kala te mero bima non pas de problème master na lingi kutu na banda kaka ko rencontrer makambo yo lekela kinga donc ndeka to vaina master bengi no zela ba lolo mosani omela tali masa a installer parler propre ndeke na féliciter moi sinon ya bo mwasi oyo ngai na uti okufela mwasi oyo ngai ngoyi na uti okufela o ngai na kundi mwasi ngai na uti okunda nde master nanga avivakane na ndako moko frère je très s'il vous plaît hein ah oui comme maman je comme sérieux ma osko comme sérieux hein papa non nayoki moi bien te pe ama ezate mai omela bon te on peut ça yo surtout si sport bon peut sommer bandela nan moi si oyo okuta pa kamano moi so wapi mutu to komo betanga déjà père moi si oyo nga ba ndova nenda kumoko nde na ye kokuta na ndaku ya master na nga et pourtant ngai donc to kunde na zaki surprise na zaki sur place plutôt na zaki sur place nde to kundiye na ye kokuta ye na ndaku ya master na nga ajo sanga mwasi ne bavandaka na ye bazalaka na ye déjà male mutu mwana kokia pe kokangama na zaki entonné donc na zaki sungwa ite père oko imaginer mutu oyo yebiki akufa okunda ye ayo servi yo biloko ya père imagine ngono wana ndeko no mo boye to mutu mo bosaki important na vie na oyebiki akufa oye quelque part ye mutu oyo servi yo biloko père naki tellement émotionné master ndo comprendre ngati
na vandi kimi ayo servi do biloko nyonso tu aye na jus aye na biloko olia na garder kimia na otaleka ndengo oya binzambi o biloko namona na ba théâtre mai na makila ndete silinga na nzoto na on fixer la fille regard aokoka même pas kotala nga aokoka kotala nga te na fixer pe na misu mutuka mupanzi et puis elongi na se père directement na okima be na nzoto na tuni master na nga na boyi même kosola na ye tuni master na nga Jerry comment moi sinon nan okomuna essentia père na okili wa mutema ba chubinge loko oki tout donc c'est moi je pose un peu kuna on ira Cynthia mais oui Cynthia et puis azula même kombo wana nde ngo batamulika nanga père na tuni ye kombo na ye ya mboka nani mon frère kombo moi sinon ngai Cynthia ebengo père directement na kokia suko kende de gauche à droite te na moni muto ngai na auto perdre yeyo akufa plutôt na ye na moni ye peut-être so ba changer ta combo ndenge na zana confusion azaki li passe ou comment apesa même nom même prénom na kokite na télé bimba mo mama sanga tunga ya okiap na bimi na keti na komi awa na bengi yo père no ya na émission na yo ayebi le côté. D'accord papa zela non papa Jonathan ngoyi et obi kambozo lo boyo c'est pas chose mot facile hein pani na vendre na sangati. Oui, moi aussi je vous comprends. Yona senga kyo no mai lo kaliboso. Non, on appelle ça ngo mai. Est-ce que mangambo zo ba oyo? Izama bangambo oyo. Yo yo betre so comme li solo. Tout ce des choses vraies oyo moko o tu ko vivre ngo boye, o vivre ki ngo. Oyo su ko vivre, o vivre ki c'est-à-dire la personne coutier na katanda ko ya camarade na yo. Azala même la femme oza na ekuna oya kufa. Na komo soki ya sensa soki bengo les mêmes moutonné okutana na et pas camarade na yo et pas apporter les mêmes no kaka o wana changer ta kombote père n'invite so moi so on a fani na koko silimaka bon moi akufena nini yo olexé na kiste na olexé na kisi comment aller moi si on a ligné ma casse na vie na nga lokwa ya zati comment moi si 3 jours après 3 jours akufi père n'habite so na ko banda suku ko expliquer yo ni na minitio na za émotion ni n'habite so yo oko calmer to o ko matsanga lisusu non on a yende ko la solution pas na yo oui papa oui c'est juste une question parce que oui parce que tout tableau spirituel mais lorsque vous êtes en train de parler que il y avait une dame là vous allez naé akufi akufa ça fait combien de temps akufi 3 mois déjà passé. Et au écouter la carte ndako ya camarade na yo même non ozali na ngona yi na matadi même non oyo même prénom même nom non c'est bon yo na écouter na ndenge nini ngai ta na komi na nzanza la fille azaki commerçante ateka ma papa mibali ya basi ba cycliste ngana zaki client na yi et di fona ko so ma papa ma ba blo msupi ya biso mibali na ko so mo pa na yi nde to ko kolisa connaissance to partager ba numéro to ko mo solo la to lingana na kina ebongo parade pour éviter yepe azaki le venant place wana to kutana kaka wana to kolisi relation wana ye wana bon apparemment il pas azaki kinoise to kutana wana type to yo développer akomi pe pa na ngai pesa na ndo vanda oui to vani ndako moko na tinde aye ko kufa na yo perdre ye to kundie na ndi na ye ko mona na ndako ya master na nga lelo o nde to sola boy. Ok. Dans la minute yo tiki bilo wana observer yo kimimba ngoya. Père. Nga na pesi déjà numéro ya master na nga. Soko osunga nga. Na voler oyo ko kena ngo na ibite père. Na yende ko solution pa na. Na bite soko comprendre douleur nga na sana. So dali kambo boye komelo quelque part mais ata boye te mais ata passe mo boye. Soko yo ko na likambo moko boye.
Eh bien, comprendre les bisika naza. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci Bandeko Balandi. Bolandi lisolo ya ndeko na biso oyo makambo comme lié récemment apakati mbango atiki biloko kolia atiki pe basi soki nini anome la kunanga na ebité ay mbango awa po akokia ngota ko digérer ndamo comme s'il y a un problème le roi la biso abi papa trabo aider biso toi la sport publicité pour ici moto zonga. mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama ledi mokadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela o na moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci, Ndeko Balandi. Tout dans la sport publicitaire, il y a Orphelinat Bravo Jésus. Peut encore une fois, centre, il y a formation, il y a filmer, il y a make-up, en tout cas, on est là pour que métier, c'est très important. Bandeko, métier, c'est très, très, très important. En tout cas, c'est très, très, très important dans la vie à Moutou. Tu peux étudier, mais métier, ça peut aussi aider pour bénéficier de en tout cas la porte est grandement ouverte pour la moutonnière soit on a besoin de sala maboko. En tout cas on est là, le numéro est zolika wana benga papa Cheikh Moukadi ba opesa yo endroit je comment on appelle ça bozanga tellement ko pambolo net biso na chez biso télévision. Nous avons une dame toi la cadette notre cadette donc quand ne ba Cameroun na biso azala moi aussi autant que yozo luka okene kuluka oba luka oke ko tambula mibali osabona bonne elle est là a une formation ya comment ko filmer ça maîtresse ya plateau c'est elle et la fierté na biso vous voyez maman luka moyo osala métier et osala bien en tout cas nzamba akozanga te ko pambola bilobi que je bénirai l'œuvre de votre main musala maboko nzamba pambola kama mobali tena moi si pe yango monga ya sepela na ndeko moi si abisanga Eric je dois travailler. Que Dieu te bénisse beaucoup. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, je suis une grande dame aussi. Autant comme on a été. Elle travaille 4 moussala, 5 moussala. Nzama pambola toujours. Merci beaucoup. Papa. Obi kamano comment sunan? Géry. Aïe, to côté siko. Comme déjà. Oui, aux ascenseurs pour expliquer ma gambo pour yo tikinda ko batu na biloko kolia papa na ngai. Bon non c'est pas bien pour expliquer ma gambo. D'accord. Bon côté la biso ndeko rapidement. Bon côté la biso. Bonjour. Bonjour. Bonjour papa. C'était moi. Boni. Jéry. Oh. Papa. Comment? Papa na yaka s'il vous plaît. Yaka. Excusez pardon mon père. Oui, s'il vous plaît. Wa azamina. Azamina yo? Oui oui. OK. Je vais casser sur fan alors. Non, fan là mais na ba caméra. Jéry Vanda. Est-ce que c'est un problème? Il y a bien il y a dinte na musala sala boye na télé si. Musala o sala ka soit des photos na tout ça le promotion do c'est pela nango. Mais naza étonné vraiment na l'appel au bobengi nga za vraiment gens le biaka mbangu apis na yo muna mina ngato lene na ndako on servi biloko lia na yo muni awa donc naza étonné vraiment. Bon fana kasina. Fana non. S'il vous plaît. Papa, fana kassi. Vanda nanu.
bako bengo ah te pona mama buzoba c'est qui vanda na oza frère na nga vanda papa na ngai papa ni ba sola beauté zona place of femme s'il vous plaît ce qui est singa bien que boka tete la caméra oui property pour la nini okata caméra donc genre na ngai en plus pe na place na travail ka donc oui ça bien ti place de travail ka c'est la cible papa eza plateau na nga place de travail ka eza dinte ba mono na te point oza muibi oza criminel oza muibi te na za criminel te donc place bon obligé biso pena komite kaka pena trop te na ba TV pour ceux qui va promotion bilo na biso lo bande batu ba ro salango mais yo no salango te ngana salango biso sko lelo to sepeli no salango yo za mie au moni muto a présenter produit na muto a la promotion produit deux choses très différentes muto a présenter produit za muto ko expliquer biso bien par rapport à muto ko sala marketing. D'accord, merci beaucoup Fanana. Ok, papa Jerry, je crois donc qu'il y a 4 chemins. Na mota on coach obi kino bano servi no so biloko ne. Elo ni eleki nanda kunayo. Na baba no servi bisu biloko lia. Oui. Après quelques temps mi nga ebisinga ka ke no ya no recharge. Da tiki biloko bongo. Ouais. Avant na tunaki ka kombo moi sinanga. Ici. Il n'y a pas un problème entre nous et oui là na ili kambu to le comme ne ni c'est pas ça. Oui. Oh non. Oh frère nanga na tangi na ye. Après kotanga 8 ans pena ya osala ki amitié pena de bumwana tito koli yake matadi puis ngana ye kotika ngana kina osala ba activité na maki. OK, d'accord. Papa, je crois auto tika blo otolia wimbangu bango de kona oyewana. Bon, père, on a une question mon ami sur non pas les problèmes. Jerry. Zilan. Est-ce que il y a un problème il y a un problème. Il y a un problème au photo entre ngai na yo. J'ai moi sur nos ananas. Excusez pardon père. Non soyez ali comme il faut te souka non nanda na boité. J'ai nanda ko no linye simba te. Na ningini. Na problème ni. Ezali comme ngana yo. Na protéger d'abord vie na ngai. Ya ba caméra boité. Na protéger vie na ngai, na vie na yo. Faut protéger vie. Faut comprendre le non ça la Jerry. On comprend. Vie no est danger. Na problème ni. Moi, je vais aller aujourd'hui. Vous savez combien de temps? Oh, yo, on va aller à moi, Siwana. Ça normal. Très bien. Très bien. Je pense que quand la tinza ne soit pas mon il faut na lukana balaide. Asa moi c'est na fiancé na to. Vous savez combien de temps? Donc, Zélan. Oh, tala bon. À propos moi c'est na et concerné ôté. Donc yo yaki na ndaku na nga concerné nga po yebi yake yo yebi papa non malembe s'il plaît malembe yo yebi la fiona malembe oui yo ko gagner na nga apa gagner na nga moi sina nga tout à fait ah moi sina nga mfuna so za moi sina yo te po yebi yake arrête toi li boto caméra to pas li boto ba to boy wala ko na ko tu ola kisanga talinga ite o yebi yake o yebi yake eh ba yake na problème mon frère vino est en danger parce que vino est en danger soit obima na ye o découvrir obima na ye obima na ye to ba bomo pastor oui na boyo na ko cacher makambo jusqu'à la fin te master o va na mutu akufa o so va na mutu akufa nous la fiona à moi so na so dans 3 mois so kenga to sa kopa pétrole ko simba bisimba simba te na komo komba ke tête ne sta subente nga mwasi na sana na ndaku na fana kana papa être quoi akufa ko fana ndaku moko na éviter tout naie Jésus Christ te pardon pardon yo o komi kwa témoin biso pa meminga ya wati Jerry ameminga ya Jerry komo na ngai zoba te mutali bomo akenda ka direct na fulu nga zuita na ngai yo sora na yo master pourquoi d'abord bongo na miso mwasi na yo tala mwasi na kala ngane longi na lobi ha mwasi na yo na yebi ba geno bien oyi ba para na ye banda bu mwana na yebi ba para na ye malembe tangala ko papa na to mama na ye ngana déteste ko famille bango biba to tika ba blague comme mon frère o bana muta kufa na loba na yo bana lo sa blague na yo Jerry moi c'est na to kunda yo wana dans 3 mois awa est-ce que ngana lo na temps ya ko ta mosa na nzambe na makamba buzoba imagine ça ce qui pour na propos ba parents la place à soulever à cause de la raison mais pour na mambo kufa non père mon frère être muta kufa mtakufa ufane na ndakuti yo senza ebengo
mwasi nanga. Mwasi nanga. Kende na matadi tuna. Ça c'est bien moi ça nan donc mwasi ya Jonathan Ngoyi. Okomo lukoganga liboso nanga na plein ba caméra za awa lo kwande songo okita ngai na ba dimension mo boyebi ngai. Bon, je crois ayebi nga bien père. Pardon s'il vous plaît. Moi la tiki no temps ya ko sur une de ko mbale awa parce que moi sozo vivre na yona c'est une vie moko déjà ça kufa totolo babongo. Oh père. Oui. S'il te plaît pardon vraiment. Banana botama na ba vie nanga. Si de loi na ba poto kufela to mona bango ti. Donc moi si on ngana olinga kaka afa na ndaku nanga yene ka mtakufa. Non Jerry, tolo babongo. Est-ce que ngala so da te obeto mabuzo ba? Mais au niveau on lobela ko déjà ngai ngoi na ko za tana nga. Na bete maso abuzo ba na yo. Oko imagine ngo Jerry. Oza moni yo oza envoûté. Yo ka envoûté. Oza envoûté. Donc obe nga envoûté ko mutino est allez-y comprendre mon frère. Non, non, non. Non, s'il vous plaît, papa. Jerry. S'il vous plaît. Tu vas dire qu'il n'a pas giflé un bâtard. Oui. Non, non, papa. Papa, comment abouiter? Père. Non, non, comment abouiter? Non, non. Non, faire comprendre, mais moi, comprendre. Dans la vie, surtout la solution, il ne faut pas comment. Babilo Rwanda Kenya. Papa, tu peux m'expliquer, pour vivre des émotions. Avant les émotions, on va expliquer. Nga giflé un bâtard. C'est là, s'il vous plaît, papa. Et non, ma kamboule kanango. Yokanan. Yoka. Ozokanga? Ndeko afandi awa to mona tiki biloko kolia aye awa parce que zo lekela ye eloko zo lekela zanini mwasi ozana ye na kati ya ndako auto vivre na ye pe na matadi akundi après 3 mois ndi aye awa na Kinshasa na biabeta pe tout repas na yo akuti na kati ya ndako même nom même prénom ndezo lekela ye et puis c'est la même personne lié. Tala. Batu bakoka na baza, bakombe koka na reza, mais lo piteke. Tangela nga kongo ba parana ekasi. Logo la batu bakoka naka. Yo on a foyer na on ngoko tani. Yo ngoko tani na foyer. Nati ko vi bona. Songa na lobi kana pe mais on a loba na ya fi ya mwasi on a sala na ye. Aya awa yo ko loba ngobo. Na lobi nati ko vi bona fantôme. Mais dis-moi que non ngoyi tika na voilà fantôme. Il a fait na yo na ko tika yo mais on protéger parce que on a frère na ngai. Oui, mais c'est là, on a yo. C'est là, toi qui n'ont bien dit. Jesus. Toi qui n'ont bien dit. Si tu peux, pardon, père. Comment ta place là? Non, comment? Asa moi si on a ça naïe. Nala naïe. Asa nga mabete. Si vous avez dit que tu as ma bomi naïe. Asa mutu akufa. La Bible, s'il vous plaît, papa nani. C'est ta femme. Oui, bi famille naïe. La famille non tout tente. Mais toi, on a proposition. Mais comment c'est possible aux Zuka Mutuka ou Tchana Katanda ou la famille? Ataïo mon papa Zagawapi. Ataïo moto za quand même battu. On a condamné au thé. Na mon qu'il a l'élo et comment on a. Non, non. Faut y avoir moins à battre bimeli wapi. Parce que même à l'état, et quoi quand yo, c'est le de faut qu'on finisse Katanda. Yo peux souhaiter les sous moi ça qu'on fait na Katanda. Non, non. Souhaiter parce que comment tu peux vivre avec une personne qui a parent été? Ça se fait où ça? Ça va mambo nisine ça là que to bongama et bon to tala ba parent vi que alobi que ba contracter zaye asa ba mambo ebele. Ba ko mebele na kata ndaku na yo koti moi c'est na kata ndaku na yo. Père. Oui. Na ko kata binoté. Frère nanga premièrement asa envoûté et là on a boya ner. Deuxième des choses. Faut les kanaba délivrance parce que on vivre na mutu oyo asa ebembe akufa. Nga mutu na kundi ye master la lobake nanda kuna nga na kotsa fantôme ovana na fantôme na fanda na fantôme pourquoi pas bande kuna nga bana na mwana nga na uteki opede na ma avant na ex na nga na zala ye bwani tayela ngai ayela ngate nanda kwani ozala ex mo kufa oui kufa na mi poser siko ba question mi poser ma question pourquoi a choisir Kayo nga boete na yebisa ya toutefois toi merci beaucoup tala toi Mikolo père to pesa na ba respect master nanga za envoûté d'accord pas de problème merci beaucoup aux envoûtés okay. Pardon merci beaucoup je crois que tu le connais comme moko awa ouais moi sinanga botaka kufaka moi na pas kufana ex na au balaraï et c'était comment bon bata wana tonto saka no ba jeune pena bata wana bolingo no to linga sika na saka pena ba makokiti fike na lingaka ye mais ayoko zo mama zemi na sala wana wangana na fokusaka ye alungulango puis
Akufaka. OK. Donc voilà histoire na yo aller passer. Ouais. On a bien ayebi yango. On a salaki wana. Ayebi bien. Parce que yo tango no vivre na moi wana na matadi. Tango akufi. Mon père. Apopo mama matadi yango ezonga. Non non. Na lobia. Yo ko yo betela ki solo ya mona mosana kufaka liboso. Oui, yo tango yo po kufeli poni te yo ata photo kotina te pa na. To salaki na ba contact na ye. Tu na pona kuta na ye. Na su numéro ne sur place na kin. Ayebi même pas que na ça. Ayebi sanga na okeli so ko père alobi yango na soki be preuve ça o la kisinga ke mutu o lo bakufa ye o so tina j'ai na perdre téléphone na perdre téléphone na yaki na ko so yi waki na ye oui na yaki OK d'accord non ko kete to ça dia na bateau to c'est là ko se déranger te d'accord, pas de problème. Merci beaucoup. OK, d'accord. Il fait beaucoup de télévision rapidement. Beaucoup de télévision. Bote maman. Bote papa. Chérie. Ni kambuni. Oh. Ni nango lisusu. Oh, bon, sambalinde. Oh, mobali na ngai. To ine nzela moka tiki nga libanda na yo ba na komi papa pardon. Na komi ba ko molesa nga ba micro ba caméra ezanine. Madame Libessa, pardon. Madame, s'il vous plaît. Non, Vanda, yebi sans non kamako ezanine. Fona yeba likambo. Non, s'il vous plaît, madame Vanda. Ne ba moya kisha so bovandi botele misa mutuna mo ilo kwa problème. Non, pardon. Pardon maman. Pardon. OK. Maman. Oui, papa. Yonde madame soki Cynthia. Cynthia. Moi si na ngai yo. Cynthia nani? Ebengo. Kaka mama directement telemi boye ya déjà kota loba. Ya oli kamango batu baloba likambo baloba baloba likambo ni. S'il te plaît papa. Maman. Papa. Ndeko afani wana na kuna webie. Na ebete. Webiete. Na ebiete. Otika po mwana vina ote. Na mona epete. Je attends mais Cynthia. Oui. Toza batu. Tu as pena na batu. Oh. To kunda yo déjà. Mon frère. Ngana kunda yo. Oyo lukani nanda ku ya master na ngai. Non. Jerry, soko ça envoûter, s'il vous plaît. Pourquoi ça va envoûtement na yo? S'il vous plaît master. S'il vous plaît papa. Oh ngana hotel mi la. S'il vous plaît, au lobby d'ailleurs coquille. Ça va. Cynthia. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman Cynthia. Papa. Mais ma camonde de oiseau le bord. C'est pas possible. N'est mambo le bâti. Na ebiete na mona ete na ebi pe mambo le bâti. C'est kufa. Yo kufa. Non. S'il vous plaît papa. Comment ma blague papa. Yo on mona Alex ka yo ne mobile. Fanda. Non boete. Boete papa fanda. Fanda papa. Fanda pardon. Papa Fanda. S'il vous plaît. Botika ngamuna teteli kamona kini. Mutudishe bukufu bakundi yo. Kende kote ba weyi bazalaka. Oli wani ba master na ngai. Na traiter comme la kini s'il vous plaît. Maman Cynthia. Papa. Je vois discussion yo, ozoka discussion. Na yoka. Pona le beloni. Na mambo lo bilate. Oyebi yango. Na yebi yango. Okufa. Na mambo lo bilate. C'est vrai. Na yebi yango te. Oui. Cynthia. Oui. Na bino so pili 3 fois. Si te pardon. Yebi sangana. Nini ongana oyo. Ongana oyo ka. Donc ongana oyo kana. Donc ongana oyo kana matoi nanga. Ona vivre na misu nanga ezana oni. Na yeba mambo lo bilate. Sko ti oyebi singa to ya. To ye. Tina kota ba bengi nga. Elo boza ko yebi sanga ndi yango. Président. Est-ce na ko kata débat o. Makambo boye sanga. Na ko kata débat o. Na ko kata débat o. Na ko kata débat o. Bokata na débat. Na kata débat o. Kata. Cynthia. Obeli 3 jours. Yo obeli 3 jours na maboko na nga. Okufi dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Yo okufa. Tokundi yo. Oyebi bien. Ndeko zawana. Et puis, pour na kata sko débat. Toko ta Facebook. Tota ba publication. O doit publier pour na yo. Et bo ba ebiso batu nyos to bazaka ndenge moko. Cynthia ebengo yote ba parents na yo do la sa ba parents na.
Na mo kuta te makambo lo bileti na peso te bo mo te ke bo tanga mtu pass. Non, c'est là. Bon mo na ngote. Maman Cynthia. Maman Cynthia, ngana mo. Papa. Hein? Mission na yo. Oui, au sein pour na frère. Mission ni. Parce que quand nous avons baboué, nous avons senti ma présence et ma paix. Merci pasteur. Mission na yo pas na yo sein. Na la mission monte? C'est vrai. Na la mission monte? Ya solo. Hein? C'est toi Loki. Ndo mo na apparaître comme na zandoki. Ndo mo na kata bandoki. Tous ces noms. Oui, comment passe dans le. C'est canon de pardon. S'il vous plaît, papa. Papa, pourquoi Balima a voté Bino pour la plateau, Boiba a voté Bino, pourquoi? Maman Sainte. Papa. S'il vous plaît. Mission à yo. Pour effectivement que yo. Fait des anaïs. Bakuna qu'on a beaucoup. Effectivement, on a beaucoup. Na matadi. Bato ba beaucoup, ba beaucoup. Effectivement. Soki oboyi. C'est que ngai bison soumission to kende. Je crois au tchela ke bachaka ba photo non. Président, pour être clair, au master nanga a ko échappé te. So vandi na ye. Ah neni on stuna mupende na ye. Et en noir. Ala koko ya noir awa na ye. So que ça y était. So bi ka sa bongo te, c'est na se tromper. So que ça bongo te, c'est na se tromper. Asa na noir awa. Na mupende na ye likolo wana. Eza ya moto ya moto. Na kosi. C'est quoi? Et si c'est fini? Fandaki. Non, non. Pourquoi on a géré la vie à maman? C'est là, papa. Maman Sainte. Et le colon ko ça na vie na biso. Pourquoi permettre nga? So nga na tika kasi mo sala. Maman Sainte. Papa. Mon emballé à Salioni. Asengi lo mota? Asangani. Yo ba parents bazab. Bosa pasa boy ba parents nga? Oui. Wala pasa boy ba bango? Oui. Bo tu na e bisa bino. Moi so ya wanga na zemi so azanda na pringa no lo baba parents nga. Olobi madame. Madame. Ba parents bazab. Wala poso e baba parents nga posa na bango ni. Non, on a besoin de ba parents. Baza batu na ngai il faut na kena bango. Baza batu na ndeni. Baza batu na ngai il faut na kena bango. Ba batu na nga. Baza yanga. Maman. Pourquoi le kufa oye kozonga lisusu po na batu ni baloyo? Oh bango basala yo yebi yango. Basala nini? Oyo bango basala. Baza yanga il faut na kende na bango baza yanga. Ba ko kende nulle part parce que baza batu ya nzambe ba batu. Ko tangela nga kombo ana te baza yanga. Baza yanga. Baza yanga. Na ko kende na bango baza yanga. OK na bango te. Na kende na bango. Na bino OK na bango. Na ko kende na bango. OK na bango te au nom de Jésus. Mutu moko to OK na ye. Yesu akufa bana ekulusu. Ozana eloko kosa eloko moko te na vie na bango bana so mibali. Ni oyo zana kata ndako na ye. Nani opoza kata ndako na ye. OK na mutu moko te. Na ko kende na bango. Na kende na bango. Eza la relation entre les morts et les vivants. So kufa pour du bon. Relation mo zana bango te. OK na sema c'est eloko te. On m'appelle eloko moko pété. Na ko ke pa matin. Il faut na kende na bango. Na ko kende te sa bango, il faut na kende na bango kaka. Na kende te sa bango. Il faut na kende na bango. Ba yanga. Na kende na bango baza yanga yi. Baza yanga. Juluric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah!
protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juleric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso to imiter awa. Parce que tout ça est lourd. Merci Juleric House. Hey, alors là, Juleric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas azobota te, ndi yango ko sala keboka bwana. Eloko nini oyo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est une retenue. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.